Bonjour, bonsoir, na nous sur occasion. Ya Olanda moi courte vidéo na sala. Et ça vidéo sans polémique, sans esprit de tribalisme, sans nini. Pour nga eza vidéo ya ko interpeller tout autour ba conseiller ba tunyo so tout autour ya président Fati Félix Tshisekedi. Na magambo je le peut-être et ça na lobby peut-être par ignorance ta musu bato. Je comprends dans côté mais ngalo kola mutu na quand même na moi million na sale million na zo mona moi danger wana yango na lingi quand même na interpeller ba obazali vraiment na cercle privé ya président Félix. Nazo ba mingi sur domaine o itali sécurité rapproché. Sécurité rapproché vraiment est un domaine très sensible et c'est le domaine très sensible et où ils ont vraiment battu à confiance. Mais le qu'on a déploré au nazo, mon ma BP ça passe na motema. On a remarqué ba oyo ba za détaché le sous et pas ya président Félix et ça ba collègue nanga auto sala na bango musala et pas Kabila. Tout ça na bango musala 16 ans passés, en gros 20, bon, moi ça fait 2 ans et demi que je suis ici, bah 20 ans en gros. Même Batouana ne ba détaché bango et pas ya président Félix. Et qui peut y pas ya maman Olive. Même moi Batouana ne ba détaché bango et pas ya première dame. Maman Denise. Nazo mituna. La question. Confiance wana isa basé na nini? Biso tant ba zoka biso ba comme bagade rapproché. D'abord on a recrutement. Ye Joseph Kabila a zoka ndekonaye ya famille général Tango à l'époque azaka colonel. Ndemo tatinda ka ba recruter bagade rapproché. Ndekonaye ya famille parce que moi général Tango azali moi na papa kifwa na ndenga famille abalaki ndeko abalaki leka musée ou bien leka ya buza bala ndekonaye biloko mo ndenga baza famille donc cercle la famille, muta confiance, famille. Pourquoi je les bagarre rapprocher? Sans esprit à tribalisme, soguinité, tant on va jouer, recruter, rapprocher. Premier qui va recruter, na fini mutute, na lobby ma bête, la plupart, c'était des baloubakat. Bandona biso, bazaki na pipiyo à l'époque. Il fallait pas qu'il y ait des Maroc, comme ça la formation. Bon. Il faut pas les canaux examen médecin marocain médecin na bango il faut que ça ba test mususu physique et tout et que ça là que ba mususu ba katana na examen ici mbakite et puis le copé kasaki mingi yeli kambuya taille oh ya président Kabila il fallait qu'il bateau regarder bazala plus ou moins taille moko na ye to mbaleki na mulai mais que ça là que la plupart bateau balaki recruter Ming na bango, balaki mo mikuse. Ba maroke bagi d'accord. Alors il fallait que ça la deuxième choix. Wana biso za na kitona. Toti ko buna bituma jabe be maroke kaze na kitona. Ba général président Kabila tindi ie général Tango akende sous na kitona recruter batukuna. Nda ero recruter biso. Et ko sala ke na kati na po ba check biso na parade. Na kati ya ko recruter wana la plupart des bateaux avec moi milai vraiment moi bataille milai na ndenga mabete et ça là qui ba kasser avec moi mingi na kati ne biso ba kasser to koteka na kata mambo wana to kena examen docteur aya sali examen banga le kananga na examen na zwaki ba to kena na hôpital ngale ba sali so examen tout c'était bon pour to kei Maroc na centre na Académie Royale la police ya Kenitra. Tout ça que 6 à 7 mois, c'était depuis 2000. Bon, bah on va soit quitter. Na ba examen pe na ba critère ba marocain. Nde ba sangisa ki bango, ba tini ba on a Israël, ba sali je crois ba ça 45 jours le mois ndengwana. 45 jours je pense. Na ngana lo badi na place wana. Muta recruter ki bango biso aki muta confiance. Muto ya famille. Mais nazoka ke président Félix va recruter les peu bateau. Nana Rosalango, général Ilunga. Loin de moi polémique, il y a tribalisme, loin de moi nanine. Est-ce que ça m'a confiance, le coup les semaines à Kabila?
soki ezalaki Kabila est-ce que alinga ndima ke mutu ya côté ya Fati alukele bagarde toloba mpe bosolo tozala sérieux bato nyonso batindi wana eza kozwa Fati na en otage kokang donc en tout cas pot sans jalousie ya baninga naza na bango jalousie te nga nazalaka awa nasalaka na ngai donc sans kokela bango jalousie sa nini te mais vie ya mutu lokola secrétaire approché mutu fa azala libre mutu atia bato ya lingi donc apona bato ya lingi bato aza na bango confiance bato mpe namoni bien et puis la plupart na ndenge mpe toloba mpe na ndenge mpe yakemaka bango mpe toke na ndenge ya ndenge mosusu biso bakasayen tonyokwami na ntango wana oyo ya makambo ya régime ya Kabila surtout na kata garde rapproché bazoloba na biso nini babi kitu ni kitu yetu eloko eza ya biso secrétaire approché eza ya biso nga personnellement bafomantelanga makambo nalina boma Kabila natindi mwasi nanga na États-Unis bamerika bapesinga mbongo pa bamemanga na demi ya 3 mois ntango bazomemanga na kasho na kota na bazotyanga na kasho ya inter wana bazobemango inter Deo major Deo asakufa un grand tribaliste mosusu pe wana alobi nini bokende na ye kuna mutu Tshisekedi ule Kasai ule innocent na yebi likambo te namona mpe Tshisekedi nakutana na Tshisekedi bote tosolola te notre frère Bruno Pindu oyo aza na exil na États-Unis général Ilunga aloba batu baetonga ya poison kufa po notre frère mabe na ye po asalelaki président SMS ya kolela ndenge tribalisme ezosema na kata mosala bamemi ye lelo akima akima aza na États-Unis exilé na bachauffeur oyo totanga bacour basala bacour ya conduite ya mituka ya 20 kasaye mwamba atangaki cour wana ya sécurité ya koconduire ba VIP spécialement président de la République pour remplacer oyo azana le chauffeur principal la président Kabila ba créer là ba problème les gens ont soki ba tia ba tinda soki na ba ukrainien comme autant soki na ba ukrainien soki na ba nani lelo yo pouvoir na ba Kasai yo bazobenga ba Kasai ne komi bien moko na kati na bango lycéen o batinde pa maman Denise avara na campagne yao toza na information utakisha za alobi na muto amwewa yo soki shadara leki ngana kolimusa yo mais lelo siko Kasai ende leki na pouvoir akolimusa to akolimusa ete Josué Tenki nazopesa so deuxième exemple pswanga na sans esprit tribalisme sommet salemi à francophonie ou CAC fallait na sala et tant que à l'époque j'étais capitaine chef d'équipe adjoint il fallait na sala na président soit moko na bosse na Nigeria ou président moko africain na bosse ya mamni na francophonie le gars va payer ça ba $500 ya crédit ya kosoma ba crédit pour na kocha na téléphone ba longolinga i place wana bache collègue nanga Romain yepe na kanti bache yepe na équipe ya ozo sa pas Félix ba o ba lobana ngani zela mukolo bakata bakasai ba kozwa pouvoir yo po ya kokonza loin de moi l'esprit tribalisme ngana kole na kishasa na bote na kishasa donc na kole na bloka tribalisme o bote donc nazo toloba makamu ndenge za na logique nazo interpeller ba onyo so bazana cercle privé à président Fati en tout cas likambo etali secrétaire approché na ye ba veiller ba vlandela nani bazo recruter qui recrute nani bazo ko recruter bazui na mo équipe na ba infiltrer quelques Kasayen bazawana ba Kasayen ba tali ba mo ba Kasayen kebiki ba mais la plupart et ba sala ngo structure mobimba oyo structure wana ifo kufa eloko wana ifo kufa oyo chargé des opérations Zoro major Zoro moi le colonel Zoro moi le wakasoko nda azui lekin azui beau frère na ye atindi le chauffeur deuxième chauffeur principal ya président Fati bazui Tom batindi Tom chauffeur principal batindi wana pe Katange mais pourquoi le bozo moto en otage boy
Pour nous sommes en otage, pourquoi? Et ça, juste interpellation. Loin de moi esprit à tribalisme, loin de moi esprit sur la négrité, na fini moutouté, na le bilo comment m'a bête na expliquer n'enge makambo ezali, surtout na domaine où est sécurité rapproché. Na zo qui c'est loko na lobi, babomba ke loko bien ka soko zana na maboko. Ndo webo bombango 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais ce que loko zana na maboko o négligeango et ko koya na CB, bizalo ko ndeke. Soit zana maboko no. Soko fini makasi ndeka na kufa. Soko simbie bien a envie. Soko tike na négligence pas ko pumba pa kei. Mande za 5 ans, to sepela. Il y a un Congolais na muto Congo, lelo, to sepela. Mais mande za 5 ans. Yé Kabila lobaki a ozonga na pouvoir. Asala ki conférence na asala ki point de presse moko a fait. Point de presse moko na média anglophone a lobby a kozonga na ba faire na 4 ans. Mande za 5 ans. Lobe uzanini na chuluba balobaka bushala bwamba na shobobu ufobantu etikala ya kolobata bato bakufi de juste azo interpeller ba obaza na cercle bazo eloko ba meka kozwango na considération parce que il s'agit à vie à présent Fati et ça vie na ye secrétaire projet ça vie na ye. Vous allez butu moi, vous allez bisca mususu ta mususu, tu vas secrétaire, vous allez mais secrétaire approché Gozala. Nzamba bate la Congo, mboga na bisheke liboso, botika la malamu.